Congolais na ermona tuna basoki nzambe asala biso kaka na mabele ndenge balobaka obi basala biso na poussière mabaya. Na comment komona moko ke to sala na poussière mabaya du fait que donc Congolais sala la poussière mabaya na mabele te parce que tu peux saper chance aux aïe na ba jeunesse jeunesse lelo ezali ba jeune bazali na ba innovation pour ba vie na biso na lelo neti armée na biso si armée za ba jeune teneng ba piloter drone mais ça nga pas si quand on parle de l'armée congolaise la qualité armée congolaise to rozala un peu na bataillon ba drone ou bien ba hacker ou ba ko ko ça la armée numérique ou ba ko travailler ba drone mais finalement na éviter ceux qui tozo comprendre le quoi. Mais force du progrès, allez. Ah, mais non, de quoi. Ezalité. Donc, mboka on a même hier sous massi ya batiye mokonzi. Donc, finga ito embele banzimbo. Pour ou échouer. Pour battre bazana kata mboka on a mis tout. Ils ont un problème. C'est ça. Autant de tous comme mon abisso tous eu ba chance ya ko sala ba entreprise ou ya mundele tout le monde a ka ba benga ka lean management donc notamment ils ali audit ils allez maka on a ko repenser système pour scanner ango ko yeba faille za wapi nani azaye ko bloquer neni to ko luka solution en ce moment là neto ko yeba ko tia eloko asika kocha ba outil asika pour permettre makambo échanger bayebi yango ezate ke bayebi yango te la plupart des gens ça les maka ezalaka aye a monify azo senga yo neni ni solo la soko lombité na teki au moins que problème des awana donc yango wana moi je pense que na uta ekolobelango na kati ya épanouissement intégral clé d'une gouvernance éthique et prospère aux alliés ouvrages na siliko koma et koeba ko permettre ce qui na niveau ya mboka et to monité sous ba évêque ba cardinal ba monseigneur ba ponteki bango ba lobi ba politicien en sultan bango mbazo soutenir donc et comme mutu donc toka moitié lobi so to yoki ke nzokande mokolo M23 ezaka buya en tout cas non yo M23 ya kabuya ka moitié aussi bazo kendela ka moitié 2028 l'élection ezate ekozalate na majini ni élection ça na 2028 et ça quoi arranger nini et ça arranger pende ko Tshilombo quelque part parce que hier mtazali na ngwende pour l'instant tout ça en 2025 les élections se préparent déjà en amont et en aval si quoi toujours le belano makambo ba dialogue et AFC et N23 azape na ngambo mususu toujours le belano likambo dialogue to ko 2026 2027 donc bané ozo eza bané moko électoral et puis il y a préparation à l'élection de 2028 or tous on a désordre donc 2028 il faut même pas réfléchir que l'élection et que ça la makate donc soit gouvernement régime en place basali contraint de négocier mais na ba ndenge tourner sur 5 ans sali pena ECC ezala opposition civile ezala opposition militaire bazo sengana nous préalable ya liboso ezali kokende ya ndeko Tshilombo fotika kibokondi parce que a comme le dénominateur commun ya peuple congolais donc akende na nous parce que baza déjà na suka baza na magie mususu te wa. Merci bandeko tokutani su kat na itandoike mukola lelo vraiment o ezali mukola samedi na bilombe ndenge bosengaki bango vraiment baya na plateau baloba penza parce que ça fait longtemps ba tokutani lisusu te mais Dieu nous fait grâce lelo tokutani na bango tokosola vraiment à long et à large makambo o bino bolinga iboye ba ndenge ezali kolekala mboka est-ce que progression ya nanga ils ont continué ou bien ils ont arrêté tokotuna pe mituna ngo ba ko répondre biso toyebi lisusu awa le 18 a toyoki ke gouvernement ya ndeko Tshilombo bakokutana na ba M23 eza ya solo to ya lokuta tokotuna ka mituna tokokende lisusu komona
interview à Daniel Safou nenga bimaki boloko maloba oya loba ki tokomeka ko débriefer on a bandeko comment on a les pour et les contre, est-ce que gouvernement na et comme nango ya ba criminel ou bien zalaka pena gouvernement ya gouvernement parce que comment on a ba jugement na bango na bandeko mususu ezo sala biso ko banga alors to kelepe ko tuna lisusu loko ko to pulusu azali komona bato bakota ki ba prison bakanga ki bango ba leki atana ko samba te ba eloko moko te me ba bimisi bango pe ka ndongo ba pesi pe rapporter oyo ekoki ko biso to yeba ete bakota ki pona nini pe ba bimisi bango pona nini toko kende na lombango ko yamba bandeko o tozala bango na plateau. Bonjour ndeko Jimmy. Ah bonjour ndeko Mikole Belé vraiment. Oui Mikole Belé. Ça fait plaisir une fois de plus koya kati na plateau to solo ezali évolution en mboka ou na décryptage ba pour na ba contre et puis to ba osala ba analyse et osala positif objectif pour la population na biso bandeko bazali ko landa bino biso to pesi biso mbote. Merci. Ndeko Pulusu boni santé en tout cas, boni libota. Santé, madame, merci. Une fois de plus, ça fait moins un temps. Oui. On s'est retrouvé devant Bandekona Biswa Gemidor TV. Oui. Tout me partager ma ici par rapport à la situation en général. Merci pour notre santé, ça va. Ah, merci Miki. En tout cas, tu retardes que Toki Maka si matin vraiment médias c'est le temps. Alors tu ne prends de Jimmy parce que yoza plus mingi kati na politique vraiment. Tout le monde a kenda qui peut milulu to kota kunate parce que les un peu de sévrant to ko lobande ngwana mais Zambe akopesi o makasi aux amobali donc voilà. Alors tu reconnais vraiment malamuko comme on a gouvernement oyo vraiment ya Chilombo ozo zwango ndengini parce que kenda ki kuno kutana kina bango za kina bango est-ce que tu ko loba lelo fena que to benga bango ba criminel to benga bango banani. Bon, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à il y a gouvernement, il y a gestion déjà, et il y a Mboka. Il faut savoir que Yemoko, président de la République, Ayebaïko Lobaron à plusieurs reprises, il doit faire des réformes, mais la réforme en gros, Toébik, la réforme est quoi aboutir, tous un scandale chaque fois. Aux autres la question, aux autres NDP, il faut y bandeko ya Katia Gemilor TV. Trozala na ba prochain jour na moko ya ouvrage na siliko koma na kombo ya épanouissement intégral fait d'une gouvernance éthique et prospère na kati nango na sila ekolobela pe lokola question aussi ko tuna o ezali ya gouvernance éthique to ezalité ngai personnellement nazomona que na rolobango ezate nango défi za munene et puis défi yango tozomona ezokoma raté et de plus en plus tous arabes scandale de plus en plus tous au monde arabe mais gestion où lelo même na période bien où tous en y a en plein guerre tous au monde a besoin détourner même où ils allaient bambongo basoda bazo kende ba munitions zate tout ça on les kende dans la cadre où il y a manque il y a sérieux na où ils allaient à gestion affaires publiques et à l'État donc c'est à dire il y a beaucoup à faire et gouvernement jusqu'à présent et comité donc na ko chama na monorote ngamo na uti na élection si le kolobelango moi to kolobelango te et to uti ko mona auto correct mona te ou to ko toute une émission kolobelango tu vas dans on a élection on s'est préparé au battre campagne et jour à l'élection bazaï ko somba ba vote dans mutaye na mbongo nae ko somba au pesa mutu moi 3000 moi 2000 francs pour ba vote donc imagine toi niveau ya population de to ba misusu kutu ba kanagi ba mo pe na ba machine pendant ni noala mais mutu moi bimi wana député national abimi pe na provincial on se demande réellement ce qui réellement c'est ni bazaï ko yo ba yoka ba si là il faut tenir compte nango et ça moi kanda moko kanda mo et santo n'engé que ma solo mboka il faut qu'il ait bien donc ce to bandio lobati lobby. Ah, merci. Alors, plus comment on a vraiment ndeko Jimmy outi ko bimisa oza kati na motema na ko mona passiona to ko lobani ni lelo vraiment kilo mazo kene na tribalisme ya makasi toté. Merci pour la motuna. Donc, ils allaient visibles, hein, donc, ils allaient, moi je pense que
a commis diviseur commun il y a peuple congolais parce que façon ba nomination façon donc le tribalisme comme tout institutionnalisé tout le monde a même à armée presque ba institution sont mboka même récemment ba nomination salami tout le monde a kaka bateau bazali na moi région moko bo linguistique oyo bazali nommé donc ezambala liboso tezozonga donc je pense que moi do lobelango lisusu ezate même aveugle azako mona à travers matouille donc oyoka donc ils déplorable mais c'est comme ça. Mais si eloko ni yoko loba pona ba M23 ndenge bazo sala wana ke bakanga ba village bazo mboka progression na bango ezo continuer ou bien ba s'arrêter nanu kopema muke aussi longtemps que tozo yoka déjà les 18 ba okutana na Angola. Non, progression ko s'arrêter ils ont continuer et puis il faut se rendre compte progression na bango ezali par rapport il y a cri d'alarme il y a ba population parce que to bo sanité que ba FARDC mususu bazo continuer ko bundana ba wazalendo bazo brutaliser pe ba paysans ba villageois mususu so ba cri d'alarme ya ba paysans wana na ba villageois nezo ko koma na M23 faut ba protéger population yango bazo koma ka pe na besika wana pona ko sécuriser to yebi yango ke sika nyonso bango ba komi population wana zali sécuriser et puis makambo tambola bien donc ba continuer progression nango par rapport il y a demande ya peuple. Merci. Alors ndeko Jimmy, comment on a vraiment ndenge kaka ndeko pulusa uti koloba awa ke wazalendo problème na biso ezali lelo tukoyeba vraiment ba wazalendo ba uta wapi. Question eza mutuna momoni na sepele belé na ba mituno zai ko tuna lelo ezo kende kaka na ndenge ba thématique na sila ko développer il y a cela quelques mois. Wazalendo déjà eza considéré comme étant moko ya bato bazali ko bundela ekolo donc baza ba oyo ba o bazali ko bunda bazali ebele ba wazelendo na mboka este na partie à este kuna ndenge ba benga bango bazali romona bango na Ituri romona bango na ba kwana nyonso bazali bato bazali ko bundela mais parmi bango ceux qui na kati ya ba investigation na ndenge to ko tanga moi ba groupe les ali mo ebele voilà bazali tellement ebele bazali té bien organisé bien structuré mais sikoyo ezali ko sala moi problème moko parce que ndambu na bango bazali ko soutenir gouvernement en place notamment la FARDC mais sous pe déjà basali allégeance na bango na kati ya AFC M23 donc ça dit ezali ndambu bazali ko buna et puis entre bango na bango pe conflit ezali o benga ba conflit automoni ya notoriété na nazo gérer ni ya automona qui dernièrement na mikolo ezali koya ezalaki par rapport ya M23 FC bakomaki na Bukavu progression na bango tout le monde a dit que misusu déjà bakendaki des avancées qui et bah comme kuna pe bah que kutana entre bango bah comme bunda na FARDC donc ça dit c'était moi on a bengaka désordre moko structurel hein donc ça moi pas si pour na ko gérer vraiment conflit wana et zali ko se gérer coûte moi bien na ndenge ba ndeko oyo na kati ya M23 parce que bango au moins tous au monde a avancé na bango ya bazoya bazo récupérer bandeko wana bazo former bango bazo ko avancer mais pas la biso on sent comme si pendant toutes ces années gouvernement s'est préparé pendant toutes ces années tous en armée à Makasité pendant toutes ces armées de éviter qui fait quoi qui fait comment et Kobo Sanate procès Pesali Bandaki si je me trompe pas lobby après lobby militaire secteur ou batika qui minduki wana tozomona kaka na problème wana réforme na ba dysfonctionnement les années 4 il y avait institution en mboka na biso pe komi un peu moins ras le bol quoi ndeko pulusu kokende susu pa na yo komona force du progrès oyo ezali ya ndeko Chilombo
ndenge babima eza ye. Merci pour la mutuna, mais effectivement Torobenga bango bazali milice, ezali milice ya président de la République, vu que yazali président ya parti na bango, bazali ici na parti na bango, donc bazali président ya milice, donc togozoyer na même titre que ba wazalendo bazali na front, ba rébellion mususu ngai personnellement na ozoyer na même titre. Donc tokoy koloba lelo que parce que ce token na ba wazalendo penza to yeba ki bango te, mais ye azotombola bango koleka ba FRDC ko kumisa bango ko pesa bango beloja ko sakana te, to ye na force du progrès c'est la même. Donc tokoy ko zonga pe ko tala pe to meka ko tala penza likambu bien kolobela boyeke ndeko Chilombo ye moko pe akoza ne criminel. Bon, merci pour la motuna. Bon, peut-être pour la colorer un peu criminel ou pas. Mais dans la Olobamoni, les Cambo étaient les Bawazalendo, Zali, faut que bake Bawazalendo, Bazali, Mai. Zali Gaga, Kombo Moutou, échanger, voilà. Donc, Mai, non, les Mai Bazali. Bazali, donc assimiler Bango Batou, Mai Batou, Bazo Bunda pour la protection, Mabele na Bango. Donc, mais les Mai Bazali. Au fait, Bawazalendo Zali logo na chaque village ou localité, ba jeune, ba sali groupe pour na c'est ils ba groupe ya autodéfense en principe. Or Tobengango ils ba milice en français. Or na gouvernement nyonso na ba pays nyonso ya monde, gouvernement alitara contre ba milice. Mais o ezali étonnant na mboka wa biso ezali nde gouvernement mutu azali ko créer azali ko soutenir ba milice sans pourtant ko yeba que soki bitumba lelo esili ba milice wana so ba kokende wapi po bazali ba civil ba armée bango une constitution mboka za ko interdire yango. Entre temps armée officielle ya mboka pe ezali pourquoi pas donc confusion ezali makasi donc globalité donc la nyonso wana ozomona ke tozana batu bazali bakambi o bazali na ekolo bazo bundane pona ko protéger bokonzi na bango mais bazo bundate pour protéger mboka. C'est ça la différence. Ah merci. Alors ndeko Jimmy en tout cas comment on parce que yoza ki penda na bango na kati pena ya politique comment on a lelo to mona ki pe papa Mbosso aleka ki penza zolo baba boma kamere foko bomaye. Et deuxième chose grave oya lobaki yemoko na parlement avati ka parlement alobaki vraiment que bandeko o bazana ba groupe oya za ba groupe milice wana ba bima balongo na ba groupe na ye ayebaki bango ayebaki pe bakombo na bango nyonso tu abaki soki bobimite nana koleka na kotanga bakombo na bino. Mais chose grave du coup to komona ke ba ye ko benga olie ba benga Mbosso ye mutu azaki mieux placé ya koloba makamwana mais ba convokaki ndeko Shadari na ndeko mususu moi comme Kimiso koye na koloba ba bengi sa Kambere oui nana bemina voilà. Alors babengi saki bango alors pona yo vraiment tant que politicien lecture nyozo sana makamwana aussi longtemps que ba yebi na bango vraiment que non papa Mbosso azana ba ko bengi sa ye a détailler bango pesa bango ba éclaircissement mais bango ba préférer ko bengi sa bango pona ni. Non bon en fait il faut que Raïs Joseph Kabila waza sénateur et à vie en Mboka et puis aza na exil il faut le bon libanda même si toko officiellement té maza libanda depuis un long moment et puis depuis plus de 4 ans Toyoka été. Les années première fois loba. Era zongi koloba a principé lecture naie il y a situation en Mboka dresser tableau à situation en Mboka mais tableau en pesa alarmant par rapport à situation en Mboka dont notamment outi kolobango affaire allusion à prisonniers politiques au Bazali Belé au Babimisi, bien sûr, quelques-uns, mais Zara Ndeko Jakinda là, dont Ozaïko Seng encore une fois de plus, en tant que Moko, il y a acteur politique et puis il y a société. Ozaïko Senga wa, Baïbako Pesa Ndeko Nabiso Liberté Naye, pour être Azali Congolais, Nengi Moko Nabandeko, Mike Mukeba, Nengi Seki Kundi, Nengi Moko Nandeko, il y a Jean-Marc Kabound. Donc, ce Babimisi et Kozaïlo, Komoro bien, une fois de plus, azana droit rozana liberté pour la raison on a question na yo yango sikoyo soko talibien ole ebima
kobeng sabango na ndenge ya invitation au leke bima que aner branche moko spécial ya makambo estali renseignement et beng sabango et nga robimani di chasse aux sorciers yango baligei ke ebima na ndenge ya auditorat militaire. Mais voilà peut ça crée encore parce que bazaba civil voilà. Moi, ma point d'interrogation, mais Bakenda qui paie le cola, Batuna qui va mituna, selon Bandeko Ebele, Bazoa qui paie le temps à Bango, déjà, dans les aïe qui convocation à Libosu, Andeko Shadari, à Kendaki, tout le monde a qui que Babeng Saki est à 15h, VPM Marie Kobima, Oezali, VPM vice-premier ministre, il y a ville, et puis ministre, il y a intérieur, il y a ville à Kinshasa, Asila Kobima, 17h, déjà, wana, et s'il est cause à la moins lourd bien voilà et en tout monde en Suisse na biso ba montre za la partout voilà pour un respect à temps kotoana to ko ba osa makasi to zongi li susu na likamla biso ningo za koloba et loko mutu yezaki bayoka bango mais ndenge nini bazo ko affilier tant na bango wana balobaki tant na bango ya repli pendant plus de 4 ans ndenge nini babimika sikoyo ba pesa bango ba information nini ya ba action na bango ya kuku oezalaki na temps wana parce que déclaration na bango ezalaki été notamment autorité ya parti ya PPRD ezalaki été tango ya kovanda na molili ezali société to bimana pole ko batunyo so ba mona biso donc siko elika mwana ne selon bango et là on est no ça na clandestin donc na clandestin c'est que bango no ça la makambango nini selon bango bazaki na lien connivence notamment na gouvernement na nini mouvement rebelle où il y a M23 mais jusque là peut pas justifier en côté ce sont juste des spéculations donc na kamwana il comme un petit peu moi tâtonnement hein bazali bon droyer bapé une chose est vraie un taiseux comme monsieur Joseph Kabila le président l'ancien président de la République Alobarana a été ils a pas si ce qui azali na makambo wana aibisa ndeko Shadari pour arocha vina ba en danger par rapport ya si ndenge tozo mona climat ya mboka lelo même information exacte il suffit kaka bat kanga ona téléphone na mona ki na ba photo ya nini makocha on a prison ba tebele bazana ba boloko lelo bo kaka na batami laïkutu batami couché bazotia bango ba rwandais donc ça moi pas si climat ça vraiment ya cause et nous déplorons cela je pense que l'état il faut prendre en charge notamment et puis ba kotia moi professionnalisme par rapport ya makambo bazai kosala à titre personnel donc voilà merci donc Olivier vraiment comme on a ndenge tu mautoloba eza pasi na makambo ezali koleka na mboka mais lelo koloba nini parce que ndenge ndeko jima to insécurité totale na mboka bazo kanga batu koloba te bakomi ko tambola ka na imagination on ne sait jamais tozo kende wapi est-ce que kobanga ezala te et pas bandeko o bazana mboka lelo. Merci pour la motuna. Bon, effectivement, Kobanga et Gozala. Yango pona ko bakisama mukina o ndeko Jimmy a Otoloba. Et non seulement ba libérer ba politiciens peut-être ba prisonniers politiques au bazali koni, mais il y a tant d'autres prisonniers d'opinion au bazali na ba prison mususu ya Sama Bele o ya yebani kombote me ba kanga ye ka pona opinion na ye a emetaki opinion o ezali contre pouvoir en place ba kanga ye ba tsaye na Sama Bele faut que ba pe mingi ba swahili phone o ba komi kozala arrêté o bazali assimilé soki ndenge nini confusion ezali totale oyo ba komona mutu soka zali ou nilotique ou boy faut ba kangaye ou soit les fonds faut ba kangaye bazali ebele ou bakangi bazangi pe mongongo o ekolobi la bango to batika bango bazali ebele donc ndenge ni population aux en insécurité population zali en insécurité parce que ozo otambolo yebite et puis to lo ba
policiers verraient bazali pe o bazo profiter na situation na pour na ko rançonner bazo profiter donc déjà total insécurité pays baza ko ba braquage jamais armé ba kununa tozoye ba soute qui est qui parce que tu yebi que o bazo ça ba braquage jamais armé bindu ki soke zali na balabala donc l'état zali responsable ya circulation baza banani peu d'interrogation mais ezali climat moko il y a terreur psychose et puis na terreur o ezali bien te o la mwana tongo bimio ke musala o bokene ko luka o yebite soki ozonga na ndako voilà donc eza situation moko ndeko na nyo rebondir kaka na obakisa pe moi moke na ndenge ndeko asili koloba ezali important et pe bandeko basila koyoka omoni likambo ndeko asili koloba eza kosala moi pasi okobima na tongo boye oyebite soko kozonga ezali ko traverser bandeko nyonso il faut ko bossa na te na silaki ko interpeller pe ezali moko ya numéro 1 ya justice ya mboka ezali monsieur Constant Mutamba ezali ministre de garde des Sceaux ya justice la justice élève une nation mondela lobby loko wana moi citation ne lobby mingi ce qui justice ezali ekangi miso ozala muluba ozala mukongo ozala muyakato ozali mongwandi ekotala te osali mbeba bakangi mbeba osali eloko ya malamu pe betelio maboko voilà ezali justice yango mais lelo etozali komona ba deux poids deux mesures ezali mo pasi et puis eloko mususu ya mutuya tosili kolobango ate basali oyo ba o nazali komona justice lelo ekomi un peu populisme pour babeta bayoka osala auto libérer 8000 prisonniers na prison à Makala comment terme en des engorgements, excusez-moi, des engorgements, il y a prison à Makala. On ne disconvient pas parce que du prison à Makala, n'engue basalaka, n'engue zali les lots, osaï komona batuming bakoufipe na étouffement. Mais bazaï kosa la il faut qu'il y ait ba lobby à batouana. Tout le monde a kawa na katia mikili a poto zali na katia mboka Suisse, ba kocha ba politiko et kozaï kosa la niti moi garde fou ba koye ba kobimisa mutu mais ba lobby que mutuana et réinsertion dans la société il faut ça. Il faut aller ba kosa la moi métier ainsi de suite. Est-ce que na Congo ezai kosa lema? Est-ce que bato ba kanga ki lobby na ba kuluna moyibi et que ba libérer les lots. Lobby wana akoyiba to akoyiba te. Point d'interrogation. Donc wana isu c'est le problème. Les gars munde kwa sili koloba et belé bazali meke na ba prison et puis to yebi position na ba ngote pour bazali na ba to akolobe la ba ngote. Moi je pense que organisation moko structurelle réforme vraiment solo tous allons besoin pour n'importe mais jusqu'à présent tous avez comme kaka ba neti maloba na misala o ezalika après se pelisa bateau mais eloko moka malonga changement exacté. Merci Ndeko Jimmy. Alors Ndeko Pulusu tolali tolamuki vraiment chose grave comme on a mikole belé o ezalaka ndeko ou bien président Chilombo na ba intervention nyonso to banaye ko sala par-ci par-là ndenge moko banaye ko bango moko babaki diplomatie agissante o ya tamboli pena mikili aza président premier président na si ya Congo depuis Congo et salama Congo o ya tamboli vraiment na tamuke ba mboka ebele mais na langage na ye ezalaki toujours Kagame mutaza ko agresser mboka mais lelo tolali tolamuki mbala moko elongwe Kagame et komi Kabila et sala mindenge nini peut commander ngwana. Bon, merci na motuna Ndeko Deo. Moi je pense que c'est de la bonne guerre na ndenge nini du fait que tozolo bango donc l'ancien président Joseph Kabila ndenga zalaki na silence na ye abande ko lobate situation zaki ndenge mususu mais abimi à la muki aye koloba et puis a brossé situation ya mboka ndenge zali donc ekomaki un adversaire de taille de plus oyo aye ko bima
en dehors il y a AFC M23 où bazali déjà militairement sur terrain mais politiquement ils allaient adversaire moko de taille ou à la mouki ou à bibi mais il y a lobby kaka vérité il y a moi ko sala ke ba considérer pour tout monde Mbemba aso tambola pas zolo ba Kabila mais Mbemba zala ki na Kabila kuta sécuriser ki bango to ko koloba tamba sali 1+5 1+4 donc azaki na voilà contrôle na bango ayeba contrôler bango donc azaki voilà na ayeba ndenga ko contrôler bango ko maîtriser bango voilà moi je dirais que c'est de la bonne guerre mais malheureusement mbeba na mona na ba politicien na biso kozala ba adversaire ngo laxate boza ba ennemi mais langage bango ba pesaka na population ezaka inimitié ba kotisaka baye ba te na langage wana yango zo créer ba haine toza nango lelo mais lobby e ba kende ko kuta na ba solola na ba pour parler politique ba yamana ka ba pesa na maboko mais population wana o bango batiaka ba créer ka haine batika na ba ennemi yo ka pe ba voisin ba ndeko ba otala na su bilongité donc mabe na mona na politique na biso ya mboka yango wana do ba politicien na ebite si faut ko suko la classe politique oyo ko changer classe politique mobimba pour ba tu ba comprendre politique ezali nini ezali ko créer tozo mona ngona mboka lelo ndengo lobby na posture au pouvoir ils sont en place mais na ba partenaire au bazali sérieux ba ko joa président mboka na politique na ye ba ko joa ngoke bazali ba moins sérieux tantôt ezalaki Kagame mutazali à la base ou soutien après yo moko kaka et komi Kabila en fait de compte ezali nani ozomona yozomona donc politique moko ezali stable te lelo ba ko loba langage mususu lobi ko changer langage mususu et puis lobby ba ponta ki pe lisusu ba évêque ba cardinal ba monseigneur ba pontaki bango ba lobi ba politicien en sultan bango mutu bazo soutenir donc ekomi mutu donc to kamwate lobi so to yoki ke nzokande mokolo M23 ezaka buya en tout cas non yo M23 ya kabuya ndenge bazo kendela ka moite lelo to moni nandi ministre Bemba akomi ko taxer et jikaka les rights bazo taxer comme yé mokonzi ya ba mobondo donc bakomi ko bimisa mutu nyonso lobi to ba yoka ke bamsukutu bakomi ko loba ke na landi journaliste moko na wa tweet na ye Lungila je pense soit lobi ke Mama Olive muta soutenaka Pero Luara bango mutu bazo ko soutenir M23 ngabimbe décidément to ko ya ko yoka ke M23 ezakaye moko nzambe mokonzi akela mokili yende mutazaka patro ya M23 to ko yoka moto kamote ndeko langa eloko moko ebike nazai ko yoka mwa pasi ezali que moni politique lelo ya mboka na biso ezali kokumbama na ba ndeko oyo bazawana par rapport ya partout nyonso o bazali soit opposition neti toyoki notamment la déclaration ya ndeko Matata Ponyo ezali pe éclairant comment se dire il disait trop kondimelango à toutes des lignes mais au moins d'une manière ou d'une autre koyoka ye en tant que moto a ici kotanga ou comprendre était makambo azali kolobeza quand même nanzela alobi ke ye babandai ko sanctionner chaque fois abandai ko boya appel na bango lelo bazali koloba gouvernement à union nationale les IP thématiques autour ba koloba misusu bazali koloba babimisi bandeko bazali na boloko po ba ba kopesa bango chance wana bakotana o ezali gouvernement wana union nationale yepende ko Matata Ponyo asili koloba lisusu yepe bazali ko senga ya kota sinon bakola musali kamoye ya bukanga lonzo ezali moi pasi donc communique moi ba chantage ba nini là vraiment ça fait mal tozali ko senga na autorité compétente ya mboka na biso ba ko revoir un peu méthodologie na bango par rapport ya
la gestion, où étali appareil judiciaire, où étali notamment gestion, notamment bah, politiciens ou bien bah, opposants à Mboka. Parce que vous allez pas, parce que Mboka n'est pas Congolais. Congolais nuance, ils ont droit à vendre et à jouir dans Oezali bonheur, ne fait que bien-être. Voilà. Congolais, nous avons nakati ya mboko mais ceux qui toke na mboka, tobe ba kozana kimia moko boye, we leki kovanda na biso ata kutuzai kolia tuzai mais au sentir kaka mboka na weza mboka na yo voilà. Nous avons na droit wana, na tozai ko senga justice équitable et puis justice ezala sans miso eta la terre mongala mo Congo o ezato politicien o moto. Yo pena ozongi tango ya papa na biso butu tata bomoko, mama bomoko ekolo bo moko ndeko pulusu tokia na biso lisusu to continuer ka mise bientôt to chiter na biso comment na likambu ya ndeko Chilombo na président des États-Unis pour la sécurité na ye pour na mboka Congo toke nango bien mboka Congo eza nango ya bango o yazo kende kolobela ba congolais kaka ndengwana a brader na mboka sans aleka nanu par parlement atuna bandeko to a solliciter boye membala moko kaka ba négociation bandike bango ba sécuriser mboka ye atika na kibokonzi yo tango yoka ki message ozo ki ngondengeni. En tout cas merci pour notre tuna pour ezali vraiment ya mutuya donc ezali vraiment regrettable ya komona na mboka na ba éminent professeur moni congolais nga mona tuna ka soki nzambe asala biso kaka na mabele ndenge balobaka obe basala biso na poussière ya mabaya on a comment komona moko ke to sala na poussière ya mabaya du fait que da komola sala na poussière ya mabaya na mabele te parce que makambo boezo lobama même ba parlementaire ba sénateur ba intellectuel nyonso du côté politique ba politicien nyonso ba parti politique ba ça ko se manifester te bazako se manifester pour ba pesa opinion na bango société civile pe na kwena bazako se manifester ozomona or mboka wana ezako appartenir na président Chilombo te eza yete ni ya famille na donc akoko zo destin ya mboka mobimba to etali nkita ya mboka akende a soumettre et apesa ngona maboko ya ba américain pour exploiter na bango en échange pour sécuriser ce qui est armée à 150 000 hommes officiellement pour azoko ko en découdre tena mboka moko ya muke et comme makambo ya soni tibo kendeke bolo wa nkita mboka donc ça c'est énervant na point moko boy mutu azali na conscience o asalama na mabele mais na pousser na mabaya te mutu na fatelema mutu wana agotelema po akoyi kwa iye moko président Chilombo soka fanda mitali vraiment na devant la glace a mitali iye moko est-ce que eza décision ya kozwa est-ce que eza stratégie ya malamu ya kozwa ba gouvernant et sénateur wana zu initiative wana fallait boter mela e bolobi stop mais le côté mais lelo yo erego kinito bano ganga lisusu o occidentaux impérialiste bazui mboka mais esalamina mute muta tombola musapi moko te ni batu o ya opposition ni batu so ki société civile mais c'est grave. Entre-temps, bango bazé éternel te régime et koko yaka bako kendeke nyo sono tika na mutu ya ba génération future wana eza lelo te mutu ba ya ko exploiter mboka wana babanda depuis 1885 babanda des gens kozwaka bankita ya mboka wana est-ce que ba mema mboka wana ti niveau ni lelo yo je m'excuse pour naza un peu moulayi puisque c'est énervant na point moko oyo yango na lobby ke bandeko balimbisa que Congola sama na poussière à mabaya faut pas comprendre des ali kanda ozomona parce que les loyo bozu bo pesi richesse wana mabe à Congo ole kende liboso ezonga ndeka kasima ba pays monsieur zo avancer biso ezonga sima bongo zo échange et en kita na sécurité c'est quoi parce que ba carré minier nyoso presque ça regarder na ba national
na armée ou JR ba gardaka kuna siko ba américain de bogozo ba ko garder pona nini donc ozomona eza na rapport mogote toyebi entre temps bazali na contrat na Chine hein basala déjà contrat en échange à biloko depuis le régime il y a président Kabila pardon bien que ça ba réforme siko yo mais ba chinois bazakaka. Du coup, et comme les Américains, ils bango en échange. Donc, ils ont un rapport, comme ils ont dit, non, ils ont pour la protection, il y a un régime, pour la protection en Bokate. Il y a un senga société civile, bisomogo ba imboka o bazano la conscience wana, il faut que ça là ba mémo au côté de l'ambassade des États-Unis, bande kopé bazali na Washington, ba kotisi na administration. Trump ko signifier bango mboka wana ezali héritage ya famille Tshisekedi te ezali pe bazape ba ayant droit te soki balingi na ko kende loin na raisonnement na nga ya ko luka ba qualification mususu peut-être que yeso azali na mo espace azala na diamant ou bien ba minerai stratégique ezali ya famille na ya libota na ye à partager avec les Américains. Mais il y a Congo Mobimbate. Et ça, la situation mogo est là bas sentiment, il y a détachement ou ça même cohésion nationale et en Bokawala. Parce que code minier sika, ezali là qui s'appelle que bakolo ba ayant doit faire bénéficier pe na bankita ou yozo lo bozo salango en échange oui boko ça d'échange sikoyo bango ba exploiter bango ba noper sa binoni contre armes ou argent en espèces ou ba projet moko communautaire ba ko développer bien ndengeni bazo expliquer loko wana malamu te peut-être ndeko Jimé ko expliquer bisongo malamu parce que yé azana kati pena na bango peut-être akoki ko yeba vraiment soki à l'échange ba kopesa peuple congolais nini pour peuple congolais ayoka kaka ba minéré ba amona ngote amona ka ngote avivre kana ngote souffrance et souffrance ndeko Jimmy yo lobini na likambwana. Oui merci mais na ngo rebondir na point moko kozana bango eza vraiment un peu trop dire pour ça parce que ngai nazaki moko ba candidat na législative il y a 2023 na provinciale nationale et puis nazalaki moko ya parti où ezali cher ya monsieur président où ezali que nani Ngobila mais c'est le plus le cas et lelo nazali en tant qu'indépendant et puis nazali ko prôner notamment l'intérêt en Mboka où lelo position na ngai bande ko peut-être na plateau bazali ko yokanga boye lelo likamune kwasil koloba il faut eza clair là-dessus code minier lelo au tosil koloba ezali code minier oyo ndeko président de la République Félix a s'il ko bénéficier ou ezala qui réforme ya prédécesseur JKK Joseph Kabila donc pour naie eza déjà bénédiction et le moko bien pour ezape parmi abiloko esala ki ke Joseph Kabila ba yeba ki ko tchaye libanda pour na intérêt ou ezali ya ba intérêt occidentaux balinga ki li susute bon likambo yo ya thématique ou ya minéré ezali ko sala vraiment ezali ko sala bien te ezali pe moi pas si interrogation ezali ebele moi je pense que ça au niveau à parlement plutôt il y a bandeko bazai ko représenter population parce que tous en a 500 députés ou plus par rapport à rapport au Toyebi au train de vie il y a gouvernement dans l'institution ils ko mataka jusqu'à présent tous ai ko lobaté malgré balobaki tous en a fort de guerre on a pe les ai le retour mais ce que les a moi passé beaucoup ils ai na situation au total parce que ceux totali to dressé les tableau ya Congo RDC et qu'on faire en poité par rapport à la situation tous les communes en haut les lots mais tous les communes que tellement corruption ils ont makasi tellement désorganisation ils ont makasi manque ya ba réforme et manque vraiment ya volonté à bolingwamboka est-ce que ba politicien na biso bazan bolingwamboka est-ce que l'été za makasi koleka ba bato ba individu tous les communes en haut les communes tous les ko bien kozonga na cercle moko ou mema biso de plus en plus
très très bas et c'est déplorable. Sincèrement, pour te dire, NASA favorable était, je soutiens l'initiative à Ndekossi et à Sili Koloba, la société civile, mais je pense que Nabamboko Abisso et puis vu le gouvernement actuel, il y a Donald Trump, baza vraiment copain na ba ONGT, na ba association Tendo, notamment société civile. Je pense que ça serait mieux acteurs politiques, ou que ce soit de l'opposition, ou bazali ko prôner notamment na aile gauche, il y a Mboka, il y a pouvoir Mboka, ba au téléma et dire non. Et ça serait pour eux une manière ya ko soutenir pe ko battre la Mboka la biso pe unité à Mboka. Mais par rapport récent, les ali couper sa biso vraiment elengité parce que bande ko mingi ya Katanga bazai ko déplorer injustice bazai ko salema oyo bazai ko monango vraiment kitorote pour Mboka la biso. Merci. En tout cas, to kenapso ko chité do kenapso na suka ndeko pulusu vraiment comme on a bisonyo surtout pas ces ali comme on a ndenge Mboka za okene mutunyo sa ko se lamenter. Alors et loko ni to ko porter les lots un plus par rapport au gouvernement et puis na bandeko o lelo bazana désespoir katina Mboka. Matondo pona motuna nao mais ezali un peu passé et puis ezali moi complexe à répondre parce que tous ou même diaspora congolaise ou mutuna mutazara na projet na personnel ou projet ya société na makambo ndenge zo tambola na bamboka na wa biso mutakoza na courage nini akende ko investir ape sape misala pa baninga ou po etombe la pe mboka akozwa courage wana ndenge ni po garantie ezati na makambo ezoleka ba prisonnier d'opinion bazali o tozoloba awa ce que ça na mboka peut-être to silisi na émission te mais bakoya kozwa biso déjà ba memi biso na ceux qui l'étalé basali biso ceux qui biselele ou bien Jacquinda donc sécurité totale donc on a total donc comment ozali na liberté à kolobati na biso tozali tozomona ba mboka o occident ndenge etambolaka na liberté bazali nango tolobaka pona nini pona opesa ka makanisi ko changer makambo mais ba mboka na biso ngo nazoloba pona Congo olekende liboso ezonga kande sima. Alors soko zoko yoka pozo mona ba o bazali na bokonzi bazali bato bafandi na poto bakoli na poto batangi na poto mais bakomi sur place kuna bakomi na bango lo cartel moko ya Sinalo na Mexique et donc différence ça na ngote na na loba soki na ba Cosa Nostra ou la Drangheta ou Saliboye soki no ezali pasi yango pona nga personnellement bakonzo bazana mboka na biso na moni nanga sous changement ba omemati pour bakoma déjà na suka ya ba makanisi na bango na oba we kusala ezali simple so moni okukite bo démissionner botiki o bazana makanisi mso asika bazwa po mboka za biso nyoso ou soit baya kolongola ona makasi po okima mbangu na konager soit na ebité baza batu bazaka na poto baebi ndenge démocratie tambolaka awa ndenge pezalaka okukite za na courage ya démissionner mais malheureusement kuna mboka bolongo komisango lo wa royaume mboka bolongo komisango lo la ezali nango héritage donc c'est vraiment dommage à komona batu to betelaka maboko tozaka ne sengo baleki to beteli bango maboko to bien enfin changement salami ba ye ba komi ko sala makambo to komi kutu e komi ko pousser na peuple ba na ko regretter na prédécesseur na ye sénateur Avi Kabila na pousser population na poana ezali ndeko Chilombo ye mta pousser population vraiment atala à ça la balance entre ye na prédécesseur na ye lelo ceux qui prédécesseur na ye atika lokona bazana raison ba komi ko bangela ye posoka tika ka le kolona gisasa na kamwe baby et que la population mta ko joyer a memi eti na parler de la nation hein atie papa zongre bonga na ofanda et ils sont conscients ils ont ça. Nous avons comment benga ba politiciens sont besoin Fachi Béton, moi Maï, Moukantombolo, le roi soleil, ce sont des corbillards. Baza ba corbillards, baza ko memaka yende tina nécropole. Baza na bango honnête, ce sont des flatteurs. Lelo e okokweya
yé mutaza responsable la gestion en mboka bako balukela kaye bato wana nyoso bako balukela kaye bana ko bimisala bakamboto ebité d'accord monya ngo kabila e lazalaki to mona ka ngombe mobutu lazalaki merci ndeko Jimmy ba promesse belé auto boyoka ki pena chef de l'état na ba sorti na nyoso tout ba promesse yo récemment posé ki kuna na mboka komona est-ce que oza pena na idée par rapport à ba promesse na ye combien o ekoki kozala ndengo za ko estimer ou bien ndenge omonaki oyo za réaliser vraiment? Oh, sincèrement, il n'y a rien, hein, rien du tout. Ngana obo mbate. Na moko ya ndeko yo na sili ko battre campagne na moni na kembi ya ko kemba niveau ya ko sala campagne ngo ko tala plutôt na oezali na province na biso ya Kwilu, n'en parlons pas, dans le territoire Masimanima, il faut pas encore en dire, mais ce qui est grave, vraiment grave, na katia ba territoire wana, je fais allusion à katia Masimanima. Population a toujours un problème où ils à santé et à sécurité et puis jusqu'à présent aux banga ceux qui lobby situation toujours dans situation c'est vraiment dommage et regrettable la manette actuellement. Je dirais que la situation est grave, rien de promesses. On parle bien sûr de quelques actions dont je fais allusion, notamment gratuitaire, il y a enseignement, mais ça la constitution d'ambition et ça les rappelle bien parce que jusqu'à présent on a plusieurs fois enseignants grévé. On parle de gratuité, il y a maternité, il y a maman, là encore il y a des problèmes, hôpitaux n'y ont sauté et puis tout le monde et l'union se zali qu'on découdre n'a pas corruption, tout ça n'a pas détournement, là il y a toujours un problème. Donc là je pense que plusieurs promesses, rien n'est fait, rien n'est fait jusqu'à présent et les lots au cas moi était ceux qui totalipé zali ko ça là c'est critique mon objectif Toyoki est belé en disant que gome kokoyate gome koi bukave kokoyate bukave koi on parle de réponse si je peux réellement kolanda ezali ba propos yaye Félix Tshisekedi en disant que réponse moko rigoureuse jusqu'à présent tous avez causé lango on a évité ceux qui avaient dans zela ou bien en téléchargement mais jusqu'à présent on nous parle de l'eau dialogue tout ça la dialogue lobby dialogue là on se demande aussi si réellement il y a crédibilité par rapport à mon moto pour na ça y est crédit par rapport à Maloba voilà donc na biso en tant que bantou to ebike lilobeza sacré et moi je me demande déjà si réellement c'est que le président Félix Tshisekedi dit est vraiment ce qu'il pense. Et donc là, il faut vraiment toyeba parce que toyoka ki lisusu wa erbande ko bazé côté les milande ko cholé en disant que il y a une découverte depuis de 11 traités, 11 contrats, 14 mais plus, c'est plus mais oyo bango ba moneza 14 déjà, oyo za certifié. Quand vous parlez de 14 mois, c'est encore au-delà. Oezali gouvernement na biso na ba groupe armé ba biloko wana toyebi yango te siko biloko wana nyonso ezali ko bima ezali ko pesa vraiment image nini ya mboka na biso auprès ya communauté internationale ne kwa sile koloba likambo ku to koré koloba ti investissement na monité lelo ba investisseur nini akoya na RDC ayeba ko investir mbongo na parce que comme mboka crise mboka problème et puis il faut total la paix bien vérité zali te RDC lelo déjà nanu na tangwana ma ces calme tous avez déjà parmi à l'échec na ba Afghanistan ba mboka okomate on a situation to komi lelo c'est encore pire donc
ndenge tozali koloba eza échec total na institution, échec total na gouvernance, échec total ya oezali ya gestion en mboka na biso. Donc ceux qui muto akokite to mona kangwa démission ezali eloko moko le seul porte de sortie. Merci. Alors to comme na pena na suka ndeko pulusu ndenge kaka na malato suki sala maloba ndeko Jimmy komona soki mutu vraiment comme na suka amindele ba mona kabatika kana bango abi mutu mususu aya afin que ba remonter moi pantona mais komona ndeko na biso Chilombo est-ce que yozo mona pena ye na lolenge na ye akoki kotika to ndenge mboka ndenge ndeko Jimmy mboka pendezo kene mabe ba rendez-vous par nous ba promesse et l'autre côté ba scarmouche donc ye moko chef ba scarmouche alors lelo to éviter to komi wapi. Merci pour la motuna mais moi je pense que démissionner ça un vocabulaire il y a congolais ni peut-être il y a africain. Par exemple étant le président Paul Biya à Cameroun ceux qui ont 93 ans 94 na landa qui est sous candidat na propre succession le président il y a parlement na ba collègue né à 86 ans tala batata donc na koloba ku toza koyoka été nazo mona kaka fois donc l'émission za na vocabulaire ya biso africain malheureusement donc soit c'est kaka koyela eta nzombo kauka kolakisa eko munduki apakati c'est le solution. De Jimmy solution. La solution ngwana parce que mon yezo za pas si tu vas biso to kuta na ba vie moko ba vie kala on a des ana azala PDG ministre député sénateur azongi lisu na ba élection viona donc nazo ipsa yokutu mo voiture na mo ko fonati mais alingra rayi abima candidat kaka ba vie wana otoyi ba vie na biso kala wana on a bâti campagne avec des gens oyo baza déjà aux populations lingi bango les sous-sociétés parce qu'ils apportent rien au talent bilan au même moutou tous avez comme on a exemple autoropé ça les exemple moko makasi trouvé ba ko féliciter to kopé ça exemple ya mboka neti ba Canada au kutu pongina na moi au to ko comparer to pèse exemple kaka au ezali alternance qui agit kaka na président Félix est-ce que Tokoumon ça ce sont des questions oui. Est-ce que Tokoumon a vraiment na 2028 so qui élection kozala tout le monde a alternance wana hypothèse ils ont pas point d'interrogation parce qu'ils ont la question bon solo Tokoumon est-ce que alternance wana kozala président de la République sortant na président de la République entrant ba pesanipe avant dipe na Kimianae asalipe oaye kingakati avandi ne tomonaka lelo na ba États-Unis tomoni ancien président Vandiawa bangoni ancien des anciens na ba France voilà donc loko wana on sent que la République est plus forte que les individus donc les institutions etikalaka motobaleka donc ce continent concept wana na ramebele ko changer yango il faut des réformes ba réforme moko pour la profondeur il y a institution à l'État pour changer classe politique wana pour l'accès que l'État et l'équipe bomoto au yibi adresser yo au meki ko salabwe adresser justice et élever des mboka to pe sa pe chance aux ayi na ba jeunesse jeunesse lelo ezali ba jeune bazali na ba innovation pour ba vie na biso na lelo neti armée na biso si armée za ba jeune teneng ba piloter drone mais ça nga pas si quand on parle de l'armée congolaise la quantité armée congolaise to rozala un peu na bataillon ba drone ou bien ba hacker ou ba ko sala armée numérique ou ba ko travailler ba drone mais finalement on a évité ceux qui tozo comprendre le quoi là mais force du progrès ali mais non de kona faut se poser question problème à Congo est-ce qu'ils ont ce problème à réforme ou ils ont des problèmes à individu s'il faut qu'on réforme il faut réformer on a l'obagi que tantôt soit tout ça là la poussière à mabaya parce que ça problème à texte ya mboka
et ça na batu ya mayele ezali comment respecter les choses ezali ne ko mettre en pratique pour ba respecter kamikanda ndeto yoka ba mise ba yemba mwana mokonzi ko ezali je crois kulutu kofi mwana mokonzi akota bolo côté kasi yango sala mati texte ezali wana mais comme aza mwana mokonzi aza mokonzi azali intouchable yemo kazo ko bafouer ba texte oyo yemo ko pe andimaki ezali le roi ma constitution o soki changement soki pe réforme na ebité de combattre soka zalaka yemda no lobelango donc du coup bolingi ko tia likambuka kapona nini bo s'éterniser na pouvoir nemo loba il kamba alternance likambu pa constitution ezoloba maté mais question to mituna parce que loko wana ezape loko mutuya omoni nyonso so to lobi bien eza ndeko Félix ni mutamemi mbonge onyoso parce que le fait que ma propos na yé ni mutamemi vent oyo admettons que les lots tozaï koloba que armée nani États-Unis et puis si ba moyen voilà et que accord moko et salemi question na dai kotuna est-ce que ba ko changer constitution toté parce que constitution est moko est beaucoup donc le problème le plus fondamental oyo ezai komema était bande ko ba ko révolter donc notamment la révolution il y a M23 na AFC on comprendre ils veulent changer des choses dire que non muto ko éterniser le pouvoir il doit respecter la constitution c'est son leur démarche au-delà il y a bande ko nyos ne bazai koloba mais si qu'on se comprendre maramwana nyos to romitu na les est-ce que constitution et vous allez changer, vous allez changer, parce que ils ont l'Obama. Parce que l'Obama a fait l'Obama. Moi je pense que parmi le cahier des charges, eux ils à niveau il y a discussion il y a Luanda. Il y a pacte social où ils allaient prôner notamment na SCC na 5 ans ils allaient payer recommandation na demande il y a société civile et puis na où ils allaient il y a politiciens il y a opposition et bien sûr na groupe armé donc notamment changement à la constitution baboyango et cause à la tête donc au lobby changement à la constitution et cause à la tête et puis élection et Bakosal en 2028 comme il faut parce que changement à la constitution et lobby mingi et lobby était maramio c'est quoi tout ça là quand on a des missions précédemment donc maramio c'est combien si yasika donc bosani akala bobandi yasika commander to monaki na Russie abandeli ya zéro Poutine a retiré tina 2032 donc to yemoko n'a évité Mingaro Bezali mais ils a passé moi je pense que l'État congolais aille bako prendre en charge et puis aille bako respecter Mibeko Oezali Yamboka ndeto zaï koloba mwana mokonza kota ka boloko te mais l'état boloko et salimina l'état donc soko buki Mibeko okokota boloko donc yango il faut comprendre que ce soit des juges nakati ya Oezali ya justice Yamboka les ministres baza batwana baza ba fonctionnaires même président de la République azali mosali Yamboka azali muto pe l'été futakaye donc yépe netromo en États-Unis récemment pas avec pesa objectif naïe notamment il y a des décrets avec mais na ba état musu ces ali bloqué par ba juge dire que non na mboka na bisawa moyen loko ele kezate c'est ça la loi oh la justice est élevée mboka pour dire que président de la République peut arroyer au bêta mais justement je m'excuse na Katio Maloba moi je pense que yango peut-être il faut qu'on change le système de gestion en mboka parce que ce côté mboka donc Congo depuis indépendance ils ont un texte des anga ba texte nyonso où ils ont favorisé démocratie na liberté d'expression na indépendance à justice ezali yango na lobby to réformer il faut réformer les Congolais étant que les individus il faut réformer les institutions moi je pense que ba institutions ça on a besoin aussi la réformer to ba texte lego ezali nde bato bazo koma bakonzi nde ba respectaka na bango makomi wana te une fois na place
peut-être que système de gestion musulmane et fédéralisme tout le monde que peut-être que ça na bazouzi o ba indépendant par rapport au pouvoir central ya mona que ba continuer so balingi ko kangamaka na système à unité centralisé pouvoir est centralisé de façon que ba commandaka d'institution nous sont mboka même justice même nini ezali na poche na bango juge nini yo moni na mboka wana ndeko Jimmy o na moya lelo na régime tozana en place aza capable à lobby n'a convoqué Moutamba photo Sambisaye parce que a violé constitution ou bien a violé la loi magistrat nini ou bien azate parce que bangonyo so bazali na poche ya bakondi a touché mon kondi bagolongola esika ozomona même makambo ba oyiba mbongo ezali filière mobimba mutu o ayibi peut-être manga na marché po bakangiye ake obeta boloko mais o ayibi million bakolengela ye même na justice on a po juge ayibi ke akolia procureur ayibi ke akolia donc ezali système moi je pense qu'il faut que changer système à gestion ya mboka o ezali fortement centralisé conglomérat moko ya individu ba fandi wana baza ko dicter volonté na bango na loi na bango toujours likambo to lobaki neti ya minerai contre soutien ya américain mais mboka on eza ba individu te mboka on ezali ya famille moko to bien mutu moko la muki na tongo mais non ça se passe pas comme ça siko parlement ngo ezoloba te ba sénateur même temps opposant moko aza contre ngo te bango ba ozela nini dialogue peut-être biso pe opposant 2028 l'élection exacte et na majini ni élection ça na 2028 et ça quoi arranger nini et ça arranger pende ko Tshilombo quelque part parce que yem dazali na ngwende pour l'instant tout ça en 2025 les élections se préparent déjà en amont et en aval. Si toujours le belano makamba dialogue AFC et N23 azape na ngambo mususu toujours le belano likamba dialogue to kota 2026 2027 donc bané ozo eza bané moko électoral et puis il y a préparation à l'élection à 2028 or tous on a désordre donc 2028 il faut même pas réfléchir que l'élection et que ça la makate donc soit gouvernement régime en place basali contraint de négocier mais na bandenge tourner sur 5 ans sali pena ECC et à la opposition civile et à la opposition militaire bazo sengana nous préalable ya liboso ezali kokende ya ndeko Tshilombo fatika kibokonzi parce que a comme le dénominateur commun ya peuple congolais donc akende nanu parce que baza déjà na suka baza na magie mususu te wa kosala okimia ekota eza ba préalable ya liboso o bango nyoso bazo senga na mutu oto komona politicien que ça soit civil ou militaire ce qui va kokene pe dialogue comique on auto ça la transition ndeko yepé surtout ko balokela yi parce que na yebi que ba politicien congolais ba sepela mingi ba bundi ya na makamba ba dialogue bazo bundela te pona ba bundela pona ba poste positionnement bazo tala na bango population souffrir te même au lelo baza na bo konzi ba sala ka peka ka politique wana ya positionnement ozomona donc je crois ezali peuple congolais moko fo luka a miswa en charge mokolo oyo kozala même ndeko Tshilombo azali wana azoleka na cortège ole batu bayembela efachi béton batu bakomi bambe mabanga et kozala mokolo ou politicien congolais nyoso roya na pouvoir abano respecter peuple au moment où population wana aza toujours na posture moko ya flatterie posture ya bolombia ndenge zalaka ke akozalaka baza ba mandataire na biso so totiaka bango po basala baza ba travailleur na biso mutu totiaka bango po balobela biso po biso nyo toza na possibilité ya koloba mais e bakoma wana basani bakoma nde ba ennemi na biso ba valorisation biso te alors culture wana faut qu'on enseigne peuple ayeba komizwa en charge en Occident tout le monde a un ministre mataka tram aux hommes a été na cortège ouais non
donc ezali il y a moi zo ba institution té en fait moi je pense que au cité je sais merci mais ils ont juste un peu de complémentarité ou bien peut-être couper ça moi ma réponse. En fait selon ma théorie est belle parce que rien n'est fait ou bien rien ne peut exister sans qu'il y ait des solutions. Par contre, donc ça dit s'il y a cause, ben il fait ça. Situation mboka na biso ndenge ezali cause to yebi lelo, ben fait nango peto yebi, mais problème tozo za nango, ba politicien lelo ya mboka na biso, bazana ba solution, ben balingi ko ça la monter. Mais au-delà il faut y être et BLP bazaï envisager ezali ko ça là ba recours ou permettre notamment ndenge to monaki misusu baki na EAC misusu baki na SADC ainsi de suite. Mais malgré tozo mona ezo bénéficiera na mboka te parce que le problème il y a tellement profond na kati ya mboka. C'est déjà problème ba congolais. Donc notamment yango nazoloba je soutiens le dialogue, n'a pacte social où ils allaient prôner auprès il y a institutions notamment catholiques, na protestants et ambo cannabiso. Mais n'habite nini, n'habite wana ya kovansa de konyonso et puis toye ba orientation nini toye ba voilà. Ce qui to moniete na minito yoke monsieur Félix Tshisekedi azali danger ou bien pour na ko ça là où ils allaient épanouissement épanouissement ya mboka wana otie de côté et puis to luka été to vanda to organiser des élections dignes ou ko permettre bande nyonso ba congolais nyonso ba pona o ezali mokonzi o akoyeba ko mener bango ko diriger bango. Problème à Congo, je pense que bien sûr il y a des textes, mais au moins ceux qui battent textes ces alliés qui ont que ça les mater, na ba mikilia poto nde tozai ko mona biso tozi ba chance ya ko ça na ba entreprise ou ya mundele tout monde a ka ba benga ka lean management donc notamment ils ali audit oui ça les maka on a ko repenser système pour scanner ango ko yeba faille za wapi nani azai ko bloquer neni to ko luka solution en ce moment là. Neto koye ba kocha eloko asika kocha ba outil asika pour permettre makambo échanger ba yebi yango ezateke ba yebi yango te la plupart des gens ça les maka ezalaka aye a monify azosenga yo nini solo là soko lombité na teki au moins ce problème des wana donc yango wana moi je pense que na uta ekolobelango na kati ya épanouissement intégral clé d'une gouvernance éthique et prospère les alliés ouvrages na siliko koma et koyeba ko permettre ce qui na niveau ya mboka était to monité ko ça la organe moko externe et ba ko prendre en charge notamment il y a gestion aux alliés il y a ko suivi il y a processus il y a ba audit wana peut permettre tous en lobby et lokomoko et kozala digne ba congolais pour mboka ne kende libo parce que biso moko tozo kokate to échoué tant biso to échoué te basi to échoué to sala ba bengaka ba voisin to monyango na tango ya 1+4 to bengaka o ezalai pe ba émissaire ya libanda po etena kati ya mboka to zalai koyoka na te na éviter Ndeko Chole azala quand susu libanais ou bien russe peut-être balinga ko respecter les faits kaza congolais vous comprenez donc ba idée autozai ko pesa ça ko permettre été ndenge ne ko lobby peut-être na régime autozana ou bien constitution à l'élo parce que quand on parle de fédéralisme et ko senga pe constitution il va ko changer parce que constitution na biso l'élo ezali rebenga semi il y a décentralisation parce que tout le monde malgré ça les maraté na yebe ko solo akutu na moko kutu sai ba rosala na ministère wana décentralisation bazana ba problème mais que difficulté makasi même ko identifier partout na ba province malgré ça fait des années depuis ba yeba ko tchango en place donc et ça les maraté donc ezeka maloba réaction réalité ezay loko mususu non ça on a lobé ndeko Jimmy problème ezali ya ba texte te ezali problème ya ba individu ya biso
est-ce que ba texte wana nyoso batanga yango te batanga yango kaka soki ngo jouer na faveur na bango ouais ndenge bakende ko bimisango lelo bazo kuyela makambo ya changement ou réforme à constitution ba o bakoloba article bola kiti interprétation bazo interpréter ka toujours na faveur oyo ya bango donc oyo kaka donc za système autre que moi je m'y mette donc comme on na bokonzi alingi kaka kufela wana e ba mining misusu pe bakoya no yo longwa kuna pongai nazala wana yango nazoloba ke change. Je pense que c'est opinion en Aïe, donc opinion en Aïe qui peut-être un système fédéral, un fédéralisme, même pas total, même pas total, mais et qu'on change avec les années et qu'on change. Ceux qui n'étaient pas respectés, même constitués les alliés, bah mettre en pratique, bah biloko ya rétrocession, na bah biloko mususu. Au fur et à mesure, tout le monde va nous changer ma kanisi na biso, na nenga otambu samboka, mais ils allaient respecter bazo salango sur mesure ba loi mususu donc ozomona ngo nazolo ba ezali nde biso bato ezali te donc mboka wana même yesu masi ya batie mokonzi donc finga ito yembele banzimbo poko échouer po bato bazana kati ya mboka wana mitu ezana problème. C'est ça. Merci Bandeko, en tout cas to comme la option na suka ceux qui toka to kendeti na ti 2-3 personnes au groupe ça va mbote comme ça to succès mission na biso penza. Merci mingi ba landi ya Gemidor TV ba continuer Olanda biso je crois tozongeli ba émission na biso ba analyse ma o news zo le kana mboka et partout ailleurs donc ba mbote na bino nyoso na ba famille na biso respective. Ndeko Jimmy oui ba mbote na ba landi nyos Gemidor TV na siete basili ko sepela na oezali intervention na biso na ebité ba critique ezali ba question kozala mais tout na ozala to ebele prochain ouais ba ko répondre parce que to banga rangote politique eza esili eza netimbula moto de sia poli a kobanga ko nager na kati balete pour même maître nageur ici à Bimit. Merci Bandeko to kompa na suka to suki awa binomo bolandi na bokebi penza komona Bandeko souci ya mboka o ezala mitema na bango koloba ete ba ningi vraiment changement ezala vraiment conseil ka to kopesa na Bandeko o lelo bazana pouvoir batata wana vraiment bokoli tanga mobutu ti lelo esape ebele alors il y a beaucoup de jeunes étudiants au bazana vraiment batangi pe pambate batanga ki ba parents na bango ba bimisa ki misolo ebele po bana wana ba kene ba kilasi batanga basi sa ba kilasi enfin qu'un jour ba ko sala na kata ba institution na biso mais komona lelo mingi ba komi na baligablo ko teka mo ba cigarette na bo eza pona nini pona manque o ezali ke ya ba poste ya misala aussi longtemps que bino bo komi dans ba 80 quelque awa biso to kota ka retraite na 65 ans à 65 ans o kokipe ko anticiper na yo à partir de 62 ans 63 ans ok na yo tiki na yo donc o komi na yo libre na makambutu mais 97 ans ozaka na pouvoir ozo kanga makaka ozo titibe ozo kende mais ozo sala kaka ke o gwenta nde to loba na portugais ça c'est pas bon botike la ba jeune basala ba Jimmy basala e koza malamu mingi bazana ba idée ya sika malamu yo comme na 97 yebi nde ba pilote ka drone ko kutata ko tango drone za susu te bona téléphone na yo ko kato ko yeba te bozala série bino moko botika makambo botike la ba jeune basala misala to suki a to komina suka conseil ya ngwana boyoka to kozonga mbala sima to